na Bozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo maimazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Can't believe that it's real. I can't believe that it's happening. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Eliezer Tambo mbote na yo. Mbote Marius. Merci mingi lokola oye na ko yanola mituna ya VOA Lingala. Ozali na Washington DC to ko yeba oye ko salani. Na na Washington DC d'abord, oyebi ke to uti ko sala parti politique au to bengi action commune pour la République. Eza parti politique ya sika o to lingi batu bayeba ke mwana sika botami, abotami teke akomisa ba parti politique na Congo ebele te abotami pona ko corriger mabe o ba politicien basalaka ya liboso yango wana ya mibale na ye kokutana na quelques officiels pona ko yebisa bango que Congo ezana posa na bino ça sert à rien à kolega na banzela mususu parce que toyebi États-Unis azo représenter nini na monde kotalisa bango que eloko wana bozo benga interaction ya bino na Rwanda boko kipe kozala nango na Congo parce que batu bazo kufa epa na biso bitumba wana toza déjà 30 ans, tozana kati ya bitumba et bato bazo salaka biso mabe sous l'œil ya communauté internationale. Et lokola toyebi capacité ya États-Unis d'Amérique. Yango moni toye awa tobeta porte na gauche, tobeta porte na droite, totalisa bango réalité o tozana ngo. Peut-être que bao bayaka pona baloba na bango ke bosala tu ngai na kamba mboka, bosala tu kofunda oyebi ba congolais belé bayaka maruso yebi. Baya kaka koteka kobebisa lokuma mboka na bango koteka amal mboka na bango menga na ebite papa na yo kutie mutakala okolukela mbate ofinika ye yoko bandaka koke libanda papa za mutakala lelo soki ba investisseur mususu bazo yate Kongo eza na réputation ya mabe eza pona batu misusu bayaka awa ye kaka mabe parce que ça a un intérêt personnel alobi avandi mindele alobi mabe ya mboka na yo ba betele maboko et deux fois bazozonga pona koluka ke ba voter bango il y a deux sortes ya bat ezana mutu azoluka ba voter e papep ezana mutu azoluka ke mindele ba recommander. Alors toyebi ete mobu oyo to bandi 2023 ezali mobu moko ya munene na mboka na école Congo démocratique parce que za mobu ya ba élection président Félix Tshisekedi alobi akozala candidat na ba élection ezali koya. Soki to tunio lokola député national ya biso osala biso moke bilan ya ndenge président Tshisekedi akambi Congo na mibumi minei utikoleka okoyi ko biso nini nakoloba que d'abord bilan o tozotuna ya Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il y a chef de l'État il faut toloba que bilan ya Kabila bilan ya Katumbi bilan ya Bemba bilan ya batunyo soto wana pourquoi parce que depuis que Félix Azawa Adam Mokonzi basali 2 ans FCC cash oyo chef de l'État zakuna premier ministre azoto sayete président de l'Assemblée azoto sayete président ya Sénat tolo bakutute azaki na condition alors que na français balobaka le fonctionnement des institutions est complémentariste il faut oyo amemi apesi oyo amemi apesi oyo soki amemi apesi oyo akale parce que soki asali et réussir et kobima loko la Félix a réussir il est dans ces conditions là d'ailleurs nde yango nazo ebisa yo eza lokola 1+4 1+4 bayaya wana bapata bazajika kukabola mbongo bayaya mais siko soki toki ne tozonga tolobaki asali malamu to asali mabe bilan na condition ya travailler est-ce que via population ebongi est-ce que guerre insécurité na est sili est-ce que rolo ba bilan na eza malamu ou bien eza mabe bilan na ye eza malamu mais via peuple ebongite malheureusement azo sala ba effort ebele na condition asali parce que natalisio FCC cash passe aye ko sala siko union sacrée batu misusu bazana union sacrée bango bazo travailler te pona kosunga mboka bazo travailler pona muto ya tinda ki bango yango zomona batu ba uti ko démissionner o to bénéficier bazaki tozaki malamu na premier ministre tozaki malamu na chef de l'état ainsi de suite mais to démissionner kaka parce que o atinda biso alobi na biso ke tolongo mais muto ndengo wana akoti jamais ko servir mboka aoyi ko sala eloko malamu te posa na ye lokola bazaki ko préparer ke babimisa ya bango candidature posa na ye zalaki ake Félix a échoué comme ça il y a un argument ya kotali sabato ke Félix a échoué mais akokutana na peuple parce que peuple akotuna yepeke yo pe otinda ki batuna yo basala kinini to sali bilan ya mutu moko moko il faut koyeba nazo senga yo ngai na sala science politique oyebi eloko babengi ministère biso totanga ke eza démembrement na ebite na lingala démembrement
Donc, démembrement, il y a besoin. Bokaboli, il y a besoin de la population. Population, ça n'a pas ça colia. Ok, tu as les ministères de l'agriculture, pêche et élevage. Population, ça n'a pas ça, il y a soins médicaux. Tu as les ministères, il y a santé. Population. Si quoi, on a surtout, on a sorti tout. Oh, ba recommander à Bemba, ba recommander à Katumbi, ba recommander. Mutu na mutu azo dépendre na chef naï. Aligni ko sala pour na peuple té. Ils ont la difficulté. Mais ce bilan, des fois, ils ont kanga chef de l'État parce qu'il y a mutu anomak. Mais ba toazo tala, les dessous des cartes té. Makambwa bitumba, il y a Est. Ndéplace ngana lobby que son bilan est positif. Nana mona mutu ala kisa Kagame, Musapi lokola Félix Antoine. Bazati kobanga Kagame lokola Nzambe. Félix Antoine Tshisekedi aza civil. Lelo azo continuer kolakis. Au risque de sa vie, parce qu'au dans quelles conditions, biso perdre, ainsi de suite, décider. Tout ça qui n'a général-major, comme chef de l'État. Amekate kotanga kombo ya Kagame, kobanga moko akosakanate, soda. Et lelo, atikeli biso, armée moko, vraiment infiltré. Na ba accord ebele, oyo bango bato FCC batikela biso. Yeso mona accord yake, ba Rwandais, ba soda ya Rwanda, ba koti kokota na Congo, ba sécuriser 9 frontières. Bato a Bakor wana ezawapi. Bakor ezaliti. Ezawapi. Ce que lingina lukela yo na kotindela yo, wana eza problème te. Accord ya le 23 mars, bakomi wana ke Rwandais akoti kokoma na ye Congolais. Tala makambo atikeli biso. Sikoyo baboma armée oyo Mobutu ataka en place, atongaka na mbongo ya l'État. Bayena ba kadogo bana mike bazo lokota bazo pesa bango manduki basali 2 jours beta masasi et bao bazo encadrer bango ba sergent ya Rwanda siko tangu bakomi na Kinshasa bakomi si bango ba généraux tangu bakomi ba généraux bakomi bana bitinda ya ba maître na bango yango zo mona moyen bitumba vraiment ebundama eza moi passe oyebi dans quelles conditions bazo kichanga. C'est secret. Et ça, il y a mabe makasi parce que il y avait même le concours, il y a compatriotes pour que Kichang est tombé. Mais il y a les gens qui ont trahi parce que bazana ba affinité, bazana ba lien. Côté wana. Alors tu es tozali pene, ozala ki pene. Il y a Moïse Katumbi, les loyo, Moïse Katumbi alongwe na Union Sacrée, à lobby, à Kaboli, azo Kabola bilan, il y a gestion en mbokate na Félix Tshisekedi. Sika auti kolongwa Union Sacrée, lobby azabongo candidat dans ma prochaines élections, makanisi na ezane ni pona yango. Ya liboso nga nazala ki penete Moïse Katumbi azana batu oyo bazala ka pene na bango mozala ki mutu na mozala ki yango nazo répondre nazo koma kuna azana batu na yeo bazaka nzinga na ye ba Olivier Kamitatu ba Christian Mondo kana ngo zo mona bazo sala déclaration wana même ce qui opportunité mususu komi bakopesa naka bango na bango le reste baza bango ozala ki na regroupement ngai ba vota ngai na kati ya ensemble pour le changement oui na liste ya AMK ya Moïse Katumbi. OK? Ba vote ngai me nazaki ko yebisa bango na bimbo. Ngai na ko sala parti nanga parce que nenge bozo sala ba makambo. Nga nazo mona ngote nga na tanga science politique. Naza chroniqueur politique. Na yebi population zo lukanini. Mais tango tozo fanda bozo lo ba makambo susu, mais tozo mona libanda bozo sa makambo susu. Là c'est pas intéressant. Alors kolongwa Moïse Katumbi alongwe na Union Sacrée. C'est ça aussi, nde démocratie tozo lukayango wana. Lelo na kozala na Marius, lobi na kolo na Marius. Ngai na yo eko marché lisusu te. Ezaka normal. Mais loko toko sengezande ya que kolongwa wana surtout bandeko ba uti ko démissionner ezala teke wana nde bakoza lokola discours ya campagne biso to longwa te yo tango ozalaki na poste wana osalaki nini okutaki ministère wana na niveau nini obakisaki parce que bango moko balobi ke chef de l'état azalaki na bango malamu premier ministre azalaki na bango malamu il ne faut pas que système yake muto ali amoni ke ezosila mikolo ezosila lobby a sauté natiki na mais est-ce que au moni ndenge nini lokola lobby ya candidature na ye au soutenir ye Moïse Katumbi ou bien au soutenir président Tshisekedi na ba élection zaliko ya non biso na action commune pour la République président te muto avanda kavandika kaboya lobby mo désormais to ko sala boité wana bino nyonso boloba rabo to yebi makambo wana bino parti politique nyonso na Congo to yebi kezala autour ya personnalité na yango soki lelo ozate ozala mwana na yo muto ozo yango et ozala ra ndenge wana c'est que aussi différent des autres ils ont dit que même temps au Tali ceux qui au Tali biso tozana ligue de jeunes te tozana ligue de femmes te tozo pe sa chance na batunions conséquence ces années kende na présidium nazan président avec 3 vice-présidents Kalonji azamulup Dugi Kulungu azamto abandoned et puis Bati Mutingo azamto amanyem aucun secrétariat général capable SG azamutu ya Grand Katanga son adjoint azamulu Jacques Kambay oyo alandi et Kambamba il est azaya bandundu et puis il y a Soukaza ya Congo central comment on a parti à modèle wana parce que waneza ba parti moko ezoya na moi est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi parce que comme na souka na lobby boy biso na action commune pour la République président te muto ala mukaka azui décision toko vanda na congrès président on a no tiji candidature te awana ndo yiba candidat ce n'est pas parce que muto monika ka muto alobi olobi mbala moko
Viens nanga Franck Diongo, alobi aza candidat. Donc il peut soutenir Franck Diongo. Non, alobi aza pe candidat. Moninga nanga Daniel Safo alobi aza candidat. Maintenant mais point de temps aux autres combat Daniel Safo zo seka. Bon, les autres c'est parce que na moni ozo seka vanga. Siko eloko ngana zoloba. Na Flouana, c'est quoi tu as décidé de ceux qui ont décidé ce qu'on a soutenir Moïse Katumbi, on m'a dit peut-être à la veille à l'objet n'a désisté parce que les politiciens vont s'arranger moi. Tokomi kokoma na suka na biso lilo na ina tuna motuna moko toyebi oza mopanzi sango avant kota na politique oza mopanzi sango na chaque année na eloko ba élection na RDC era émission moko makasi we ça la succès et critiquer ba politiciens un peu muke omona journaliste wana akomi député yo na je crois 3e na liste jusque là nana mituna mi balé ya liboso ezali est-ce que profitate na ki journaliste wana po ça la combo na niveau politique question ami balé ezali siko okomi na ngambo wana est-ce que ozomona lisusu makambo ndenge moko ndenge ozali komona yango tango ozali mopanzi sango bo moni makambo ebongwani d'abord nazobanda na yami balé nazomona makambo kaka ndenge moko ye nazaki komona ki ba politicien ba miyibi ndenge ozali koloba tango ozali journaliste donc ebele baza ba miyibi donc ebele donc yo teme ba misusu te ngai te na lobi ko yo za politicien peut-être oui ozali koloba politicien ba miyibi soki ezalaka ke ebele bazaka miyibi te ngai nalingai nasala parti politique te nasali parti politique parce que bazokosa bato okomona moto aleki na télévision yo ndo parfait ba nyonso baza naza parfait te naza parfait te mais nazosala quand même moi différence oyebi masumu eza na masumu même tango Christ ndenge Bible lobi balobi ke batu nyonso baya kolia bamona mususu akomi salite makasi babengana ye donc c'est pour vous dire que naza malamu koleka batu nyonso te oyo mutu est-ce que ozomona makambo ndenge moko ndeko wana na répondre est-ce que profita quitter le fait que la journaliste soit succès au cause de on place biso ba journaliste tozo bomana yango na campagne électorale avocat komona kaka ngai avocat ngai na défendre ka bato abimisi musala na ye médecin ye wana ngai médecin to mona ka chalate aya wana médecin ndengwa soki otali mususu soki pasteur alobi ngai musali na nzambe boyebi quand les justes dominent le peuple est dans la joie mais bozo pekisa ba journaliste babimisa ya bango musala ngai grâce à qui journaliste nde bato bayebinga ngai naza mwana ya te ozomona omona na mboka na biso zaka bana ya ngai naza mwana papa na ngai yebanite mais qui journaliste à part nzambe nyonso naza nango marusi journalisme mutu pesanga donc mandat journalisme mutu kana somba ya liboso kamwanda kuna tonga journalisme donc eza musala nanga c'est vraiment important na bimisa yango boko pesanga point ndeko Eliezer tokomi bongo na suka ya masolo na biso moko lo basuka bandeko nyonso baza kolanda biso parce que to ana temps mingi te eloko nini okanisi na koyeko tuna yo kasi na tuni yo te oyo linga yo koyisa bandeko bazolanda biso na koyisa bandeko que biso to lancer une action commune pour la République to lancer opération la dérwandarisation eza koloba que il faut vérifier na kati ya armée na kati ya la police na kati ya ba service na kati ya ba politicien ceux qui omoni ba rwandais oyo bazo travailler contre mboka na biso il faut bimisa bango oye na kabinda 102 place ya siège na biso otiki ba rapport nga na kokamata ba rapport wana na qualité na nga ya kidepité na ke kopesa ba service ceux qui basali le côté to bandi ko sasa bango to bandi ko loba bango ki bango bazape ba complice to lancer tozo senga ke ba congolais bazala wana eloko ya mibale tala na mboka na biso tozana biloko misato côté moko tozana social ya pep côté mususu tozana bitumba toye ko bakisa siko élection maintenant qu'est-ce qu'on fait na biloko wana entre bitumba na élection na social il faut topona pona toyeba nini tokoti kosala mais tozana difficulté wana mais lokola tosala ka makambo nyonso pa pona biso tosala ka pona bapaya yango tozali kokende na mapona ndeko Eliezer merci mingi lokolo ndima ko na mituna na biso yaki plaisir oyamba na studio na biso awa na la voix de l'Amérique na VOA Lingala nazo féliciter merci ndeko Eliezer merci mingi